namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga ka maman. Eliane nitu na pesi no ba mbote ba ebwe ba vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Lelo tozana kati ya makusa na biso. Tozana kati ya makusa tozo bongisa mo eloko ko lamba. Ndenge boyebika wabino mama Elia nitunga musala langa ezalaka mingi makambu ya kolia ndenge boyebeli ngamo na linga kolia ngamo na linga kolamba ngamo pe na linga pe ko ya mabapa ya nanga kitoko soki balé kitoko wana nga la sepelaka na okaka bien. Moi je prends du plaisir à manger ndenge na lobaka toujours que bien manger c'est le début du bonheur. Wana eza mama Elia nitu bien manger c'est le début du bonheur. Merci mingi na bino surtout bolinga mama Elia nitu bino ba bo disposateur na bino pona kotala mama Elia nitu to pe pona koyoka mama Elia nitu. Na yoki bande wabinga mama Elia ya solo vraiment makambo eleka ya solo me to linga ko mingi solo se suma ngamo lamba neti ngayo mama Elia nitu esengo silanga na yoka kaka posa kolia so na moni olambi eselinga esengo na bia ngapena lamba na ngalo kwa mama nitu nalia na ngai yona ngene bise bino bande ko nanga ondon se kona ngana nga muto esengo nga mama Elia nitu naza muto esengo e na linga ko transmettre bino pe esengo oyo la joie. Et c'est on a zaranango et on a pu transmettre bino ba bolinga mama Elia nitu mingi boyebi ngala mambo kolia na linga kolia. J'aime recevoir du monde chez moi, j'en préparé so bande ko baye ko talanga na linga bazo nganzala te na linga balia pe malam. C'est dans mes habitudes bato bayebi nga bayebi ke ngai mama nitu nazana nga mutu ya kolia na bato. Moi j'aime bien manger avec les gens et j'aime aussi recevoir ngalinga mingi ko yamba ba o bayebi nga bayebi neni ngai na viva. Alors tsoko za ko yamba bapaya il faut que c'est la bonne to c'est les biloko mingi to c'est les biloko mukie mais biloko c'est les mukie wana eza biloko ya kitoko bapa ya bali yango ba sepela parce que biloko ngo ezaka yango moko na toleka na biso tout le temps na sepeli parce que ba papa ba ebisinga papa mo ebisinga mama ni tungala yekola na ngako lamba kaka pa na yo a ndenge na mona oka ndenge olamba ka ngape na ya ko mwana cheka ka video na komota mama ni to lamba kiboye mama ni to lamba kiboye alors na komi pe ko lamba mala mais papa ata bongo il faut bala moi si pour moi ça lambela ka yo za to vandika yo moko po ye ko le pa mama ni tute na lobi boye te na batsa za mutakanda kotala ngai te poko sepena na ngate ngai lelo biloko nazola mani nazola mambisi na biso to bengi ya nzombo ndebo moni eboye na sokoli yango kitoko na sokoli yango pete kitoko na tika ngona mwa poso parce que biso bangala tolinga mingi mbisa za na poso na tika ngona mwa poso na sokoli yango vraiment kitoko malamu o bomoni ezali mbisi o to bengi na kombo ya nzombo o na mupanzi bozo mona pilipili boyebi pilipili o bozo mona pena pilipili ezali sombo ngulu azamba yango nde bomoni wana bomoni yango eza mingi te eza vraiment ebele te yango na uteki na Kinshasa si toliaki mosusu oyo etikalika ya mwa suka lokwa naza na bapaya na bite na lambela bango pe oyo etikalaki na congélateur naza kolambela bango donc tozoloma mbisi na biso ya mungusu tozosangisa yango na ngulu na biso ya zamba yango ndile ko tozolamba sikoyo awa na sina kati deja matungulu na nga ndenge bomoni kati matungulu na kati ka matungulu na kati na ai na monde mimuke na zaki nango na che mafuta na ngai na moto na yoki mafuta ngezo pesa nga deja solo ya ezolongwa deja solo mobesu yango wana na kamati na che matungulu na ngai ndenge bomoni na ai na nga na ndembi yango wana na che na kati ya nzungu epesi mbamo pe nsunga moko ya kitoko voilà. Voilà ndenge bomoni wana matungulu yango wana na che na moto nazokende kolamba ngali nga koyamba bapaya na nga bien nga so bapaya bayenda na baba malamu bali ya malamu basepela malamu sikoyo ndenge na kolamba yango na kolamba yango moko kaka bongo ya pamba te na kosala yango na mwa nguba bomoni nguba o eza nguba na biso o pe nguba na hotel na open na Kinshasa mwamba na hotel na open na kin na cheki mwamba ya moto na bonji nguba na ngai epanzani ndenge bomoni eza ya kopanza na boy
Alors na mopanzi awa na sina bongisi viande nde bomoni parce que mopaya na nga alinga kolia viande lokola ngai ya couple ya ona oyamba mopaya na nga wana alinga kolia viande ndenge na linga viande nde pe alinga viande et voilà yango na sombi viande na nga nde bomoni bakatelinga yango pe kitoko ndenge ka bomoni wana bakatelinga pe viande na nga très bien. Voilà pourquoi la bongisi viande bongaka elongo na moto mbala moko ekoti na monoko moto lemba moko ndezala bien na bongisi déjà viande na nga nazokende ko mariner yango nazokende ko assaisonner yango nazokende ko bongisa soki na bongisi yango na assaisonner yango na tiki yango evandi wana po marinade kota bien na kati ya viande. Alors pour na kolia yango na kotumba yango na barbecue tango ezolongwa na moto ezokota na mesa ezolongwa na moto ezokota na mesa ba mama soko ozoyamba bapaya fo koyemba kolambelaka baninga malamu tango bengisi bandeko epa na yo yamba bango malamu balia pe malamu esalaka bien nde na ba toujours bien manger. C'est le début du bonheur nga lenga kolia ngai mama nitu musala na nga eza musala ya kolamba musala na nga eza musala ya kolia ya bomoni ke na vandaka boye nazolia. Pourquoi? Parce que eza na batu mususu oyo babungisa gu ya kolia eza batu mususu basusi eleke na mutu tellement azoka susu kolia te eza batu mususu vraiment appétit sila azaka su na appétit te mais tango kaka talaka ngai azobenga n'est-ce pas mama Mat Mokassin abengi alobi ah mama to na mona ko lamba kinga bitete nga pena na biloko na bimisa biloko na ngala lamba ndenge mama ni to lamba kinga ipena sala nini na lia on donne ce qu'on a na transmettre bino kaka oyo nga naza nango yango oyo nga pena za ko transmettre na bino ba ebolinga ka mama Elia Nitu so zamba no liboso na kosenga no o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est-ce que kokota pour na o rater yango te. Voilà bandeko biloko yango wana atabino moko osaleli moto viande kitoko bo surtout soki alinga viande surtout moto na yamba alinga viande lokola ngai osaleli viande na kitoko baboli yango bien na barbecue osaleli pe mwa mbisi boye kitoko monte moto kolia bien pas sepela bien vraiment pas na tambola ki bayamba kinga kitoko. Voilà on a moi aïe na biso na moto awa matungulu na mwa ndembi pe esalika nazofinika yango po elemba kaka échanger couleur te mais elemba kaka. Et voilà wana sikoyo biloko na biso eza kotoka ndenge bongoni wana matungulu na biso voilà. Niki yango elemba po tikala mwa couleur ya pembe. Bien manger c'est le début du bonheur nde nayebisaka bino toujours. Bien manger c'est le début du bonheur. Faut koliaka malamu faut kolesa nzoto malamu bandeko na ngai kolia malamu c'est très important kolesa nzoto ba mama na ba papa na ba papa kolesa nzoto eza bien. Mais yo pe papa na kati ya ndako soko lingi po liaka bien yeba pe kopesa mama pe mbongo ya kolamba poso pesa mama mbongo kolamba te moja pe kitoko eza te oliaka ba cuisse ba aile de poulet ba cuisse ba échine liaka bongo soko lingo lia malamu bimisa pe mbongo po mama lambela ko kitoko ba papa n'est-ce pas? Look one two get up pesa oh, zambela bomo. So la tcheka bloko la moto mbala moko la bandi assaisonnement ya viande na biso po viande wana fe vanda bien na kati ya assaisonnement otango kokota na barbecue yo kantunga faut kolia bien bandeko na ngai faut bien manger komi bo manzala te ndeko lia malamu komi bo manzala te viezaka moko komi bo manzala te lia bien.
Voilà, tomate na biso ya mbuma yango wana. Tomate na biso ya mbuma yango wana na tie na kati ya matungulu. Voilà, on ezali bongo. Tomate na biso ya mbuma, achaka tomate na biso ya mbuma nde bomoni wana. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, tomate na biso eza kobela malembe. Malembe ndenge bomoni. Oyo eza kaka mai. Oyo ezali muscade. Ba mama biso so toyebi muscade. Muscade yango oyo ndenge bomoni. Na tie mwa muscade na ngai. Nakati ya mai. Voilà. C'est muscade dans la maille. Vous allez moi cube dans écrasé, ne bomoni, écraser moi cube. Yango wana. On balise yango comme ça. La muscade. La cube. Bord. Pana couteau là, tu vas retirer la bloc on a dit ça. On va les accorder là. Matambuma ba mama. Yonga na linga mingi kolambela. Matambuma yango wana ya fresh. On a fait ça pour feu et les lemba. Tu vois? Après la kamati muscade na ngai nde bomoni mo kibo. Yango nde bomoni. Na tie na kati ya. Na kati ya nzungu. Voilà. Simana yango ndenge na teboye nakamati sikoyo mbisi
natie na kati ya nzungu awa mbisi yango nde boza komona. Voilà. Voilà. Oyo nzombo. Ni bomoni yango wana. Donc tozolamba nzombo, tosangisi yango na ngulu ya zamba. Ngulu ya koyita. Voilà ba maman. Après nakamati pilipili nanga yango wana. Na kati ya nzungu. Na finiki yango na tiki yango na etoka. Voilà. Voilà ba maman na tiki yango etoka. Pourquoi? Parce que ngulu na biso eza vraiment makasi te, eza ya koyita. Yango bomoni ke na bande nanu na mbisi. Po mbisi quand même eza mwa makasi. Mbisi eza mwa makasi par rapport ya viande. Voilà pourquoi na tiena no mbisi oyo etoka nanu soki etoki ezo ya allure na moni ki ekomi malamu wana na koya kobakisa viande na biso oyo. Entre temps nazolinga na assaisonner viande à bœuf oyo. Na assaisonner yango na tika yango pe marinade kota malamu se koti malamu. So bapaya baye ezo koti na barbecue ekoti na munoko. Elongo na barbecue ekoti na munoko. Et voilà mbisi na biso ya wana eza kotoka. So otie mbisi na moto il faut etoka elemba mungu ayekota na kati ya mbisi bien. Et surtout tango sokoli mbisi na yo soko vandisi yango faut chango toujours na mwa mungu. Osokoli mbisi otiki yango evandi otie mungu na kati ya mbisi po mungu ayekota na kati ya mbisi parce que elengi ya mbisi ebongaka mwa mungu ekota bien na kati. Soki mungu ekoti malamu na kati okoka pena elengi ya mbisi soko ozolia mbisi ozoka sentiment. Alors lokola etoki boye kitoko wana sikoyo na che ngulu la biso ya zamba eza ya koyita yango wana voilà. Na tiki yango lisusu etoka mwa malamu. Alors on a kofinika yango. Biloko epesi ntunga mona yebisi bino epesi ntunga kosakana te. Maintenant eloko tokosala. Voilà. Epesi ntunga moko. Ça sent très bon. Très très bon. Voilà. Sikoyo. Suka na biso eza nini? Suka na biso ezali mwamba. Oyo preparaki nateka mwamba na baya moto po epanza na malamu. Voilà. Tuche mwamba. Mwa pilipili opanzi yango epesa mwa pimbo epesa na mwa goût. Panzi pilipili na et voilà yango wana biloko na biso totia yango mwamba kana na baki ke tokolama yango na mwamba bomoni mélange na sali mélange ya nzombo na ngulu ya zamba o tobingi sombo ya koyita otika yango etoka. Voilà.
Ah, appelle à mon panzi, na sali mélange nangai. Mélange nangai yango na sali pour la viande. Viande nangai na lekisa ki yango mwa mai. Yango bomoni. Mélange na sali. Viande nangai yango yo. Nazo chango na kati ya mélange wana. Mélange nangai na sali li mungwa. Ndenge bomoni wana nazala mungwa. Nazala magie. Arôme magie. Natie mungwa natie arôme magie. Natie moutarde. Et puis natie muscade. Il y a un petit mélange oyo. Mélange bozo monol. Ce qu'on a zo comme tombe viande. Na zuboye. Ah. Yango wana nde bomoni. Zu viande nangai. Na assaisonné yango. Du viande. Na assaisonné viande. Voilà. Voilà, viande de moi assaisonné. Soit on a retiré un four, soit on a retiré un barbecue. Quand on a retiré un koloba. On a la zotika marinade. Marinade kota malamu na kati ya viande. Viande ezebele to kokosisa ngote. Ya kisi morceau na sali 3 po 3 on a moni koki mais o etikali wana pe naza pe ko assaisonner ngo pe ka so na assaisonner na tina saki congélation na kamati na bombi yango na congélateur. Mon papa ya koki ko ya peu importe l'heure. Ta musoso lamba ki pondo talika la viande nga déjà assaisonner. Obimisi osali mo pa yali. Ata bino mona kati ya ndako. Koza fatigue le bina lamba pondo nana mbika ya tika bimisa viande bimisi viande naweza déjà assaisonner et ko pesa o passe mingi te ko pesa musala mingi te. Voilà biso wana biloko eza kotoka na bisi bino ntsunga moko eza osakana te biloko na biso eza kotoka. Voilà. Yango wana eza kotoka finiki yango lisusu na dimle mwa moto pongu ba ezika te. Voilà, na ntsunga na nyonso na moni biloko na biso ebeli. C'est très bon. Deuxième partie ya vidéo oyo eza ntango tokotia biloko na mesa to tona na partie ya liboso. Deuxième partie ozala ntango tokotia biloko na mesa tokomona yango na ndenge tokolia yango eza nzombo na sombo basangisa na mwamba. Bien manger c'est le début du bonheur na yebisaka bino. Il faut kolia malamu bandeko na ngai. Voilà, soko tali vidéo na ngai osenga na yo partager na bandeko mosusu o bayebi chaîne na biso te. Bon partager na bana, bon partager na Nicolo, on apprend tout le jour. Voilà, bon partager. Omoni viande yango wana na mariner yango marinade kota na malamu. Après na kotala to na ochango na four, to na osala na barbecue ndeka na omona. Ezaki bongo ya bino maman Elia Nitu. C'est très bon. Bon partager vidéo, bon liker, bon partager, donc liker ça pour aimer, bon partager, bon aimer, ce peut bon le cambo koloba, place à commentaire et ça wana tika commentaire.
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku munanzamba nubeshani bala betu bons. Deuxième partie ya ilubu na biso ezali tango tokosala viande na tango tokomata na mesa. Tout à l'heure.